constitution ezali covenant ezali alliance entre mutu na nzambe awa constitution ezali alliance entre congolais na parlement congolais ezako insister ete mutu oyo asili kozwa nationalité congolaise oyo akutanaki na 1960 ba territoire na biso nyonso te akozala na congolais ya solo mais c'est les conditions asimba ba poste ya responsabilité na likolo te Bible lobete ba sheribe bazalaki na pona ko veye nana wako buka mibeko oyo nana kotante ko yiba yango tozali awa lelo na Congo avant tozwa premier répondre na biso po ete to se préparer pour na section ezali koya est-ce que ba sheribe na biso ya Congo le Sénat chambre na ye l'Assemblée nationale chambre na bango les deux chérubins baza ko veye na mibeko ya Congo question oyo yango toko analyser na poko lelo yo toko analyser na mayele onzambe pesi biso toko analyser ngo pe na covenant qui est alliance oyo ya biso tozali nango constitution congolaise ndeko dia na suru futu de Wuppertal na banza oko permisanga muke tana ko ya na ko sala sous balance muke entre nini bana Israël bakutana nango likolo ko intégrer ba paya kati na société na bango na ko buka covenant qui est alliance na bango nani nezali koleka na Congo po ete na fongola ba antenne débat e banda parce que bande ko pe basila iko kota ngai ndanga bana émission ngana yebisa kabino bo pesa ngana no muke tempo na introduction po kipeleke se ekota te po déviance pe esalimate ndeko jana c'est la mission na no muke mundule kuna na tango na zali ko pema muke na bande ko bazali ko se préparer lokola ba yebi nzela to kolanda à vous l'antenne. Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso na mpoko ya lelo yo. Merci na musala kitoko bozali kosalaka pona kolandaka radio na biso 3 fois www.radiolisolo.com ya jana sulu futu de Wuppertal. Nzambe apambolo na musala kitoko bozali kosalaka. Na poko lelo ngai frère na bino ndeko na bino Joachim Zambwana na zali ko continuer ko lobela makambo etali saga na Congo. Saga elingo ba désordre, saga elingo ba kipelekese, saga elingo ba confusion, saga elingo ba mfututu. Poussière siliko kota za suko mona nzela te oyebi suko ta kotalisa te. Sinoke ba chauffeur ba kotambola kana banzela ba mabele ba yebi ke signifie kamna liboso eleki bosali croisement yo chauffeur mayele tele maka place ozali te. Kita mfututu wana poussière et éclairable et se nettoyer. Wana ndo continue nzela mais soko zali zo baka na yebi nzela kamni muso za peko ya okomona yango tende place na collision e ko salemaka mfututu e koti na Congo collision e sili ko salema entre biso na bapaya mais dès le départ to sili ko mona ete ba belge bango il faut qu'on comprendre bien j'ai eza koleka awa to que signifie la constitution ba belge bango tango ba coloniser yi Congo baza na rien à voir na ba ethnie na biso ba culture na biso ba bonani na biso. Bamba yele ma intérêt personnel na bango, ce sont des bapaya. Bamona qui était Burundi, Rwanda, précisément. Et ça qui peut ba dominance na bango, tope ba territoire na bango, tope ba pays na bango, o bazali ko konza. Mais autant les géographie à Rwanda, Burundi, moyen buto comme ça bateau na kati ezalité. Et ngo ba moyen ba bimisa biloko na kati ba région na ezalité. Na yebila te pourquoi Rwanda, Burundi ba sangisa yango na Congo te comme ka pays moko. Parce que zaina ka dominance moko. Mais wana histoire na totikela ngo bino ba historien. Mais en entendant, atako yo za na place la Belge, on comprendre était un Rwandais, un Burundais, il faut les cas à travers le Congo pas comme ça mutu kana yekuna na mboka na bawa Kigali, na Bujumbura, tout ça. Wana mabe moko eza nangote eza vraiment justifiable. Ndeye moko pe na Angola, okomona Sao Tomé et Principe baza mosika Cap Vert, ba eza pe mosika, mais ba yeko mona lokala za ba dominance ya Portugal, ba yeko ba ete ils sont libres de rester aussi en Angola, d'y travailler, d'y rester, d'y habiter. Wana pe esalema kibongo, okoya komona pe kuna pe kipelekese eza nango kaka lisusu o eza ko sala ete mutu aza muta pe nini nana wa aza ko konza Angola eyebani.
Na Congo c'est la même chose. Ba belge ba loba ke bon, ngala mo biso to moni ba Burundi na ba Rwanda, tika bazala na bango pe na Congo ba vivre na bango pe kuna. Bazala pe na citoyenneté na bango ya pays na bango na Congo parce que c'est là qu'ils vont étudier mais wana ne ba ko progresser ba vie na bango. Et monani diaspora nyonso na diaspora atournaka bien. Diaspora nyonso na mboka mopaya abattre la kapeza mbongo te mais atina on na Congo kinsi na ye na mboka na ye. On a vu des Rwandais de Burundi tourner très bien au Congo pour toutes ces années. Nous avons tourné ça bon azana été passé selon la constitution belge. Bazaki pe na droit ya ko vivre na Congo wana tembete o tela ngo tembe ba micro bientôt na fongola baline ya kana yo ngelo ba ke un Rwandais un Burundais vivant au Congo azaki automatiquement un Congolais mais constitution na biso awa provenance na biso alliance na biso eza ko fulete zala d'origine congolaise les places yo ki peleke se ezalinga na zaka ko tanga yango pe na zako yango na niveau ngana sana confusion po ete bo aider ngai na poko lelo ngana ya pona ya ko te ya te na poko lelo yo boko aider ngai. Est-ce que un Rwandais, un Burundais, nakata Congo, a kende sur base ya constitution belge et que bazana droit ya ko vivre na Congo, bazana pe nationalité congolaise. Place okoya komona ete na Bible to moni pe kitalatala yango. Bible za kitalatala place na kotala pe basaga o elekaka pe. Tu es comme on a été Josué Tambakota na mokili ya Jéricho. Il y avait une femme là ayambaka bango, une puta, une prostituée. Prostitution ayambaki bango ba promettre que tant to koya ko détruire bino awa to ko batela yo et salemaki bongo cette femme là était intégrée dans la communauté israélite akomaki mwana Israël pe pas par nationalité mais par intégration par acquisition ya nationalité yeka te ba pesa ke permission na bande ko nyonso yaka na bango yebso ba camarade yaka na bango ka bango nyonso ba komaki ki peleke sepe to koya ko mona koma ba biloko bien après e ko sala saga na kata Israël likole ko zana motema molamo ya hospitalité likole ko zwa makrete na yo ya nationalité na yo o na chapitre 2 article 10 ya constitution Congo ke o ko kilo pe ko pesa ona mutu mususu mais siko keba soki ba cheribe baza ko surveiller ba constitution nyonso oyo te tala désordre ya ko pesa o ya ko mona ete Jezabel suza yako sawa na mukonzi akabe suzu kati na Israel kaka yako integre bana Sidoni na kati ya mokili ya Samaria na Israel wana bango susu ba yako se mélanger na ba kiltiro ba yeba kina bango te to moni pe susu balam bale ayaipe ko pesa conseil na batu ete bozo basi ya baputa ya bandumba wana bo classe bango na libose ba généraux israélites de façon bitumba tango ya bakozwa bango bako exciter bango na ba danse exotique soki bazwi bango na esili boko gane Israël to yepe komona koma Israël na ta ya Moïse ba yako bala susu basi ya bapaya likolo ya des de belles femmes pas se mélanger les susu mais na nyonso oyo conclusion ya mukuse pona ko se mélanger na kata bana Israël poto zonga na bana ya Congo bayayi komona ete bapaya pe bakoti mingi awa batantai ko chasser bango ezalaki retard bayi ko koma tina barua ya ba étranger netka ba Salomoni oyo okoya komona ete mwana ya bikobo mwana ya bizumba mwana mopaya ye moko pe Salomoni ayayi suko bana lisusu ya ba Ethiopienne na ba mikolo mususu mboka eyaki ko kabona batu bawela kinini arche sanduku ya mibeko constitution awa pe place autocomitika na yefemino na Congo tozana biso kana na trois pouvoirs oyo eza ko sala cheribe na biso ekobate la puissance ya Congo constitution Bible ya Congo ba cheribe les deux chambres na siliko lobela mpona ba oba ye retard les deux chambres na automatiquement mwana ya Congo pasteur o eta na Bible te mais azo kanzela lokona na komi na pasteur nazona esprit saint je peux venir prêcher à l'Assemblée nationale ndenge na lingi. Oui, mais keba, un petit de rien du tout avant na coin kuna tanga la Bible aleki au pasteur na musika. C'est la même chose na ba politiciens congolais. Tellement que to wele ko wela kiti ke na vana vuma. Deuxième république basala ki musala mokote ya ko kombola rapidement constitution ya Congo basala mape ko sur place était. Sinon ke ko boma tanga bonga ba manifestant sele kiema yele ya buzoba kaka bakena ko sala kuna il y avait rien de bon na manifestant sele. Na place wana bino boza ko se distraire na manifestant sele ba musu bazo wele la ko sala constitution ya Congo. Tant ba wele abo bakangi ba cheribe ni bakangaki 1 bureau ya Sénat ba yeko pesa ngona nani na kopesa bino ba kombo ya batu mena yebina nga ba nationalité na bango te bino bokende ko analyser okoya ko mona parlement nyonso ba wele liko kangango makambo na lobela tango la fois passé mena za ko ya na place ya nationalité na Congo président ya pays botu na bino
quelle est sa nationalité? Boye na Sénat, boya kotala, nanango mutu azali président ya Sénat, na koloba eloko mokote, to uti koyoka na ete, Parlement ezali arche. Et nakata arche ni ezala kuna les 10 commandements. Oui, nakata Parlement ni ezala kuna la constitution. Nakata arche on a condamné les 10 commandements. Nana za okengela ngo les deux chérubins. Les deux chérubins ya Congo, chambre ya Sénat, chambre ya Parlement. Yo Congolais, oyebi biloko oyo, question oyo za deuxième fois naza ko continuer ko poser on a yo Congolais. Poyeba ete chambre ya Sénat occupée par qui? Kengo Wadondo. Chambre Assemblée nationale occupée par qui? Oyebi yango bien. Il n'y a pas avant révision à souka ya constitution, c'était Vital Kamerhe mutazalaki wana. Est-ce que les trois pouvoirs oyo na Congo mtesimbi sanduku ya mibeko force ya mboka oyo bana Israël tamba zali ko bundana yebi sakibino yango déjà eloko moko kaka ba Philistin ba Chaldeyen ba Mshesheite ba malo ba Moabite pasako wela bitumba na bango tokanga kaka ashe wana tala bato mayele na Congo eloko ba wele kanga ashe congolais. Oh mwana Congo un pseudo intellectuel, un pseudo politicien. Nini ozima crête na yo, nini ozi arche na yo okabi yango. Troisième pouvoir to lobeli yango. Quatrième pouvoir ba yeko kanga conseil de guerre. Yebisanga nani yango mutaza na bureau ya conseil de guerre congolais. Okomona ete Congo ezali susu Israël originalité parce que arche ekei. Congo arche na yo esi ekei. Congolais azako wela ka oto bengana ye. Toke ne kosala ba élection élection buzoba. Oke ne kosala élection nini yo mwana ko quand n'a plus un pays. Natango za suna archete, natango za suna sanduko nde côté, natango ba chéribe na yo ce sont des bateaux oyo ngana yebi na ngaite, mais na uti ko yoka ete ngaite. Bolo bela kombo na ngana poko lelote, boke na chapitre 2 ya Constitution nationale congolaise. Article 10, eza koloba ete nationalité congolaise d'origine. Est-ce que ba chéribe oya ya parlement ya Congo baza d'origine congolaise? Question oya ngomu tutuzana ngo ndeko na ngai na yebite ndeko muzadi soko zana likambo ya koloba awa avanga na progresser na pesio antenne ndeko muzadi. Merci mingi ndeko zambwana na parole pesinga. Bon en tout cas ezali esengo mingi na ko yoka un peu sujet au memeli biso lelo na makambo ezoleka na kati ya parlement et puis en rapport na constitution. Vraiment longoni ya mingi na ndenge ozali un peu ko décrire situation wana que vraiment mboka na biso na niveau wana et arc CKI et si ebungi. Bon en tout cas nali komembango un peu plus un peu moins ma détail na eloko lobi wana ko pesa susu moi ba éclaircissement na sens que constitution wana d'abord de konangai ce que otali na ndenge na biso ya bonzambe constitution wana normalement il ne fallait pas ezala. Dans ce sens que constitution wana ndeko nanga euti na mboka na biso te euti te esika ke bana Congo basali constitution eloko wana euti na mboka bapaya basali yango baye nango esika wana pona ekonza biso. Donc constitution wana mobimba nango yali molimo ya bapaya eza kokamba biso esika wana. Donc déjà na miso ya nzambe tozali na abomination na miso ya nzambe. Toza ko lakisa ke tozebi toza na makoki te. Toza ko lakisa ke toza na bon nzambe na kati na biso na bon nzambe na kati na biso te. Ce qui est au la carte de la Bible est que pour Mokonzi Yamboka, il faut la moko na bino. Beaucoup de matériel motoir Mokonzi Yamboka, azala mopaya, azala boy. Et constitution Yamboka, ils allaient le komoka ka bana Yamboka, il faut bosser la constitution ko ndaka ndenge ya bonzambe, qu'il faut tout la namibeko. Et le konini ndeko nanga yebisanga ezangaki na biso bana Congo. Et le connu na kata constitution na ndeko nanga oyo biso bana Congo to kwai ko sala te na tangi constitution na zomo moko o biso to kwai ko zanga ko sala te na zomo na ngoma la te. Alors bondengi ni kaka batu oyo sikoyo bazawa na ba parlementaire nyos tu wana ba batu bango bandima ki constitution na euti na mboka ya bapaya batu ba konzaki biso ba Belge pe Belge oyo ko banda konza biso ndenge uti ko loba wa jamais azako akonza biso pona intérêt na biso eza pona intérêt na ye. Donc luka kokamata constitution udi na libanda ko tia ngo na kati wana ezali kaka azoluka kaka continuité ya ko contrôler biso ko luka kaka dépendance et tous la dépendance sur la na Belge